ça ba artiste mususu ana succès ana ba mbongo avec na makamba tu peux concert na ville on a $20 20 mais asali pe mpiaka apena succès ba nzimbu ba yoka musique na ye a tu peux concert yoka ngoto mona ngote même mpiaka to voix différent pardon donc ba pe ba yete mais mona mutu muté faut meka total yo musique to betango pona musique to betango te pona ba relation nanga ba oyo tondela ngebele pona ba relation te mundibu on a ba fanatique belé dia lobby nga na ville bat baoze la yo beta concert ya $100 en bref yango wana et été que yoza robino wana zentelo na zet oh c'est tout liseki $20 tina 6 na ye eza ye na makambo na ye musique eza makambo na obeta na ocha concert mobo était $100 pour faire souffrir ba fanatique nanga wana ko zelanga na ngoto boyo zelanga ba fanatique ko bazanga ba $100 non ngai na saka musique pour na niveau tout et rend tout. Non, tu as concert jamais $100 pour faire souffrir les fanatiques. Ou soit, tu as concert $100 pour mon akakino, tu as concert $100 pour invitation, pour ton débélé, puis n'angana producteur, tu joues rien. On comprend. Donc, tu as concert na niveau moko boye, ba ticket moko mututu akokokela. Nga musique na ba bazolingo bana miki, ba tutu bazolingango. Comprendre. Na ko limiter succès na ngaite na ba niveau mobo na beta musique pour na ba boss ta musique pour na patron te nga bassin pour na ozala na forme yo moisi pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo awatoza Ekoli ça grossit les fesses les seins toutes les filles en moins d'un mois vous avez les résultats Simekoli Vous avez hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché à Batouza, pour trouver solution bonheur. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli. Et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo, oazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucé mboka ba gladi. Raph Ngindo, muto akangi États-Unis numéro 1 to. Kene na bango na système ba militaire. 001 quoi, nya se banda awa internet awa. Facebook, Google, donc Raph Ngindo, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Bongo, Kande le Bé Ouata. Mais pour la Sikoyo, Baptiste tout, Bandini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV. Pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, Balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Bonjour chers internautes et bonjour téléspectateurs tout. Autrement dit Papa Ngeli donc Papa Ngeli toujours on a service à boulot tu as qui boulot toujours tambola par-ci par-là toujours kota na cordon Serge pour nous jouer la image pour nous jouer la information à source précisément na si vous remarquez numéro 9 na si ma chiffre 9 tout ça chez Robino Mundibu c'est-à-dire président Robino Mundibu et tu visiter on a battu balingara Fabrice Mola balingara ba diezola ba Sixika Songo ba Odilo Mampuya ba Pichumies ba Eva Moiri na Autriche ba moi trop ba c'est particulièrement trop la musique na c'est pour cela tu es lukae pour ba fanatique na pe ba dans le monde entier ba zo to yo ka leader na bango ndinga on s'exprimer lelo na Congo Promo chez Migeni ma papa Ngeli bonjour. Ouais, bonjour Migeni ma papa Ngeli. Na évité na benga journaliste international pour déplacer à trop. Il faut tout ça qui est émission en Angola, tout ça l'émission na Kin. Donc voilà quoi. Ouais, chiffre 9 ça va. Chiffre 9 benza zo évoluer kitoko. Chiffre 9 benza tout est bien. Tout est bien. Et ça langage mo on a mis ça na ko loba ça ka ke nyonso ya malamu na lingala. Donc na loba ngo trop
nalinga pe bato baloba yango mpona eza le seul moyen ya kofungola baporte ebele ya babolamu na vie na biso bahumain yango moni naloba yango to yango nalinga pe bato bayekola koloba tout est bien mingi mpo talaka tout est bien ntango lobi tout est bien ekozala na 100% ya makambo ntango mosusu 20 eza bien te mais 80 eza bien mais osali honneur dans le bien parce que le bien engendre que le bien, la joie engendre la joie. Donc voilà, ngai naloba bongo tout est bien pona kobenda nyonso ya malamu eya epananga. Ya omoni na mesana koloba tout est bien. Nakoza na makamu 21 mabe mais 80 eza bien. Nakoza bena makamu botamso 61 mabe mais 40 à 100% makamnanga eza bien. So na vie tout est bien eza na rendre hommage pe honneur na bolamu et na ozalaka bien onyo so mabe e kobongwana e kokoma malamu ya omona misant toujours koloba que tout est bien. Tiko prochain dans la studio dans la préparation to mais bon on a rythme va single tous albums aux préparés. Na bimisa maxi single chiffre 9 depuis le 30 juillet et ils ont ba discothèque tout ezali na ba bisika nyonso basaka penza distribution musique internet ezali un peu partout chiffre 9 oyo na kati ya chiffre 9 tous na ba titre lokola ba chanano boye ba 4 lettres sokola matakwen ba rumba kamikaze ba mapendo ba yaya ba pompe naza penza ba wana ba titre dans na kati ya maxi single chiffre 9 mais maxi single chiffre 9 ezali une partie ya album on a bandaka ko sala na bandaka ko sala moi kala quoi donc na se décidaki le album moi ezaki penza ba projet moi ezali un peu moi mulai yango mona se décidaki ko stopper dans ba projet album wana ko zwaka une partie nanu ya album na bimisela pe selon makoki ya producteur selon pe makoki ya oyo ngai na zaki nango na moment wana kwa yango mondi tobimisa juste une partie ya album on a banda ko sala mais studio zo continuer studio album on a bandé costa les autres continuer album wana kala batu bayebaka ngo ke ekobimana kombo tout est bien mais album wana après chiffre 9 to changer ngo kombo to comprendre que tout le bas il y a tout est bien la prophétie pour na chiffre 9 monde que chiffre 9 ça va makamuto ya chiffre 9 penza kitoko logo là tout est bien penza et monani et longisi biso langage wana tout est bien album on to banda préparé tout est bien profession wana obiso motomi to mi prophétiser là qui et salemi yango moni siko to yemba la moko to changer ba titre album wana batu banda ozela kala avant chiffre 9 to changer comme to peson ba moko noir et blanc pour na katia chiffre 9 to komi ko vivre ce ko makambo mokili parce que 9 ezali 9 mois auto zaki na katia ventre mère donc moi na ndenga salaka zémindé ça la 9 mois pour bébé na mokili biso pe chiffre 9 ezali par rapport ya bongo donc ba tantu oyo ngai na passa ko sala album on a tout est bien ba makambo wana tout après chiffre 9 na yeko yana mokili ce qu'on a komi ko vivre ba réalité mokili mokili ngo za rendez-vous mokili ya noir et blanc. Donc voilà, yango moni makambo liboso oyo na yekoli na tango oyo na bimisi maxi singa nanga au chiffre 9 na vivre bon makambo belé na sortie maxi singa le chiffre 9 donc voilà quoi donc mokili ezali kaka ya ba bien te mokili ezali mabe na malamu yango moni album oyo to ba yeba ki on a kombo tout est bien auto banda ko sala to changer au combo to pesi ba mo combo noir et blanc to yango nde to na studio to salango molo to boy pe ko sala pib na ngoma kasi po bato bakoya ko longola attention na bango na maxi single au chiffre 9 bakoya ko tirer plus d'attention na album na studio to sala donc bato ba consommer dans un premier temps chiffre 9 et bimali depuis le 30 juillet 2016 et là banzembo kitoko bazo penza temps na bango ya ko consommer ngo et puis noir et blanc et koyanango so chiffre 9 et foutu netini chiffre 9 déjà d'abord considération place les lots monique non na ba hit tout na Congo Robino Mundibu na za premier na ba hit tout donc voilà déjà ça c'est un
chiffre 9 et ça ligue non biso groupe d'un peu chiffre 9 to ko mobeta ba concert moi to to beti pe moi to a na kin a donc et ratate na ba kermesse tout j'ai utako leka to betaki na presque ba kermesse tout mikolo yo to beta moi trop donc chiffre 9 et fouti biso d'abord considération et fouti biso et fouti biso et ma production moi belé parce que groupe est vivant dans la production faut bobo c'est produit moi mingi pour un groupe et tambola donc voilà ma production et puis voilà s'il n'a noté et chiffre 9 et bimi il y a de cela na ko ba juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février non ba 7 mois et demi donc chiffre 9 et bima et voilà ils en ont même pas une année et makambo au foot abiso ya koleka oyo futi biso lelo e oya nango kaka donc voilà na uti na ba mouvement na beti na ba mouvement na bi ba seka ba concert ba $100 wana muta ko mise mbongo ne asali ka trafic bat ba mona ka bete concert à $100 et puis rien du tout nga te ka musique prévané maxi single oyo na signé lango contrat na lié lango mbongo comprendre producteur nanga za trafic te abena producteur oyo ayaki atie caché na ye a joué produit abimisi ko mise mbongo pona fierté ba fanatique na non na ko kai nanga ko mise na ko mise mais ba producteur bazali faut mi pesa rapé faut mi mekati producteur bali mais kembi trop yo moko ba tango banobi misi ba signer le producteur azala quitté mais tango musala kitoko producteur Monica ya aye donc voilà na bandai ko épingler mon muke par rapport à ba concert ba $100 to yebani to ba congolais to yebani nga beti na ba grand mouvement na beti na grand mouvement na kin a na yeba secret ba concert ba $100 tout consort c'est que nango ya rabani c'est que nango za invitation musuwa to beta sans invitation neti confrère non de kono to beta sans invitation migenyema nga na vivant na Congo na saka musique na Congo moto zo pela na Congo na yebi moto ni ne pela na Congo na yebi pende ni bat ba vivaka na yebi pende bat ba jouer makambo congolais ko sa congolais te comprendre congolais ko sa été ta ba artiste mususu ana succès ana ba mbongo avec na makambo achepe concert na ville on a $20 20 mais asali pe mpiaka ape na succès ba nzimbu ba yoka musique na ye achepe concert yoka ngoto mona ngote même mpiaka to bois différent pardon donc ba pe ba yete mais mona mutu muté faut meka tout à la musique to beta ngo pona musique to beta ngo te pona ba relation nga ba oya otondela nge belé pona ba relation te mundibu on a ba fanatique belé dia lobby nga za na ville bat ba ozela yo beta concert ya $100 en bref yango wana et ati ke yoza robino wana zentelo na zet c'est tout ce qui $20 tina 6 na ye eza ye na makambo na ye musique eza makambo na obeta na ocha concert mo bo était $100 pour na faire souffrir ba fanatique nanga wana ko zelanga nango boyo zelanga ba fanatique bazanga ba $100 non ngai na saka musique pour na niveau tout et rend tout na ocha concert jamais $100 pour na faire souffrir ba fanatique nanga ou soit na cha concert $100 ba mona ka kino na chi concert $100 ba invitation ba tonde belé puis nanga na producteur to jouer rien on comprend donc na ocha concert na ba niveau moko boye ba ticket mo mututu akokokela nga musique nanga ba zo lingo bana miki ba tutu ba zo lingango comprendre na ko limiter succès na ngai te na ba niveau mo bona beta musique apo na ba boss na beta musique apo na ba patron te nga na za petit peuple nga na za ba patron nga na za ba tutu so beta des petits peuples na ba commune na ba ngolo na moni ba programme na ba petit peuple na ba commune na lobi boy concert il y a $100 lelo namte na obwana na lobi na beta ngolo la ta producteur ayo ko bino cha concert $100 oyate o assurté na ko beta te oh papa o tala ba concert na ngate il y a $100 eza différent na o na ozolo ba ngata na che $1000 bat ba koya bete $100 papa nabi nga robino mundibu na ko ndima o na zaka nango na confiance na zanga na musique nanga ata na che $1000 ya 1000 o mona ke bat ba koya eza ko santé pour na tal soke non na banga santé te tamsu na ozape muta liboso na Congo ko cha concert $1000 tamsusu o esale manamte mbolo boyebi na yebi mam na lo ba ko bank o nana ko ndimati musique nanga ba honorable ba binango ba prêtre ba binango ma peke Paulette
so na tie concert na nga leo bato baya kobina bakoya spécialement pour bina musique na nga on comprend. Donc voilà nana confiance en musala on a salaka donc lelo te nana na posa mo te tobeta tour de commune na boy ko kende kubeta nana ba braza ko beta na ba pays libanda comprendre yo kasi na mo ba contrat ba production libanda zo yate na succès bele kutu ya ba yeyo na ba direct to ikenda ngola bongo ya o penza ya makam ndenge peli le lobo la plante te na oya bazana bango calme mamonyo so bato balinga ko mona ko leka na musique ya Congo nga hobino na salango makambo nyonso bato mona ya koleka ta mosusu na star liboso akobeta stade de France ye moko ta mosusu nana kondima naza humain lokola humain tu na mokili o nyonso mutu tu asalanga na kosala ya koleka donc nazaka na limite à penser na ngati na mutu ba négativité te mais d'autre part faut on ndima ka réalité difaki to beta mais yebika katwa na matanga na mboka to bongisi mutu munene papa Etienne Tshisekedi bato bamona ba publicité bato bamona ba sport bamona makambo to fai to beta penza le 14 mais biso moko groupe chez en totalité to beta boete tandis que côté mso bato baolela côté mso bato ba na souci ba maweza penza frère ba beta ba na souci te wana bango comprendre wana bango ngai ba fanatique na nga la plupart la majorité ya ba fanatique na nga ba bengi nga ba birobino twana mawa comprendre twana mawa donc to bungsi papa Etienne Tshisekedi mais quand on raisonner sur ça Nathalie na bi ba fan nanga ba lobby twana balinga nga na ba moment tout na ba position tout ngai pe d'autre part fona la tsabon ke na okabula na bango mawa fona la tsabon ke na okabula na bango mawa yango moni pour ko rendre hommage ko rendre ba honneur na papa na biso Etienne Tshisekedi ko kabola mawa na famille na e to suspendre spécialement concert au ya Saint-Valentin faki to beta comprendre tout suspendre pour na bongo donc Robino Mundibu à part concert on a Saint-Valentin et ba concert msueza yango moni to ko ramener sikoyo fête des amoureux le 19 na Simon's Plaza le 19 to beta na Simon's Plaza le 19 au dimanche te to suspendre oyo ya Saint-Valentin spécialement pour na kolakisa to suspendre ba activité na biso nyos touté pour na ko matanga papa Etienne Tshisekedi te na lobi bongo te parce que faut fonctionner la vie continue comprendre faut fonctionner et voir même batouana oyo bazolela matanga papa na Etienne Tshisekedi na ndimite ke no ba boutique na bango tamsu ba créer ba tie ba cadena pour ba olela matanga je ne crois pas donc voilà puisque un message de bande retour ba osala petit message ya petit minute de silence et puis petit message na public na yo peut bon musique yo za mission de la rana wemba bon ngani selon ngana qui paraît que production weekend si va compliqué va producteur ba bongo non eza kutu pona bongo te ya ko pona bongo te so compliqué biso producteur to ke na biso na salle mususuti Robino na succès partout na olinga ko beta leo na ko beta chana no boy ndula $100 pour komona nga na mboka ko Congo na beta ndula ya $1000 pour no sisa makele ba $100 ngai nazali mutu oyo naza mutu trafic te migenyema na mutu trafic te na mutu te na tie concert na nga pour mona na concert na nga tala ba journaliste surtout ya bino ba internet moi biso to sali ni to sumba ni singa sumba ibie nga na témoin nga na sumba ibie na bi na sumba ibie no nga mona témoin na sumba ibie donc yo nous le na yo au moins éviter biso za te soit moi to sumba ibie za te mige za bato rappeler na bala mige nyema ngai na bandi mambo musique ou avant yo comprendre na bi mambo musique à Congo très bien et bi politique à musique à Congo bien comprendre politique on peut ko sala ngo la bête na maison mère on dit musique à maison mère comprendre si siko biso to sali ba orchestre na orchestre na biso monte ba jeune et les orchestre wenge musique à maison mère comprendre donc voilà les y comprendre makambo on a le vélo entre guillemets donc voilà ngana na temps au trafiquer ba tuté na temps ça ba trafic té ngai nazali na temps ya ko sala makambo eza vrai makambo eza solo na yeba soki ba balinga nga ou pas na yeba soki na osomba comprendre amour na ngeza la vrai eza la naturel nga père na somba ba tuté en plus na force makambo té na sala makambo naturellement et oya yango moko comprendre mais dans un premier temps ta politique aya monani Robino to beta concert moi $100 pour na tembe ngai nde naza boye na ko beta te pour na boyi na sala makambo na ndenge ya bien te na yebi peuple congolais ko somba c'est la $5 te sauté
CD nga na osola na yo omige ngai ni sote but ba vivre na ville te chapa te kama combien ba boîte na bino jana sola na yo ville wana gombe wana batalara baati jana sola na yo ndo za bona vina oza journaliste est-ce que na vino ndo za boso sombata 5 CD obimisi mbongo 5 CD somba CD ya papa wemba lai na somba CD ya papa wemba na somba CD ya héritier retirada tant ebimi na kina roi 15 na sombi CD na somba CD ya papa wemba na somba CD ya vina biso Ranson na somba CD ya Kofi Olomide na somba CD ya Fally pour album ya Michel na somba CD na yo toyebani bien na kina bien toyebani penza bien quoi toyebani bien mambozo loba ni bane bazako hotel na kolonga maison toyebani bien te mutasala hotel na ngate ozakana on évite sona ko bingo net lo moni se on est que tu n'es un pas ba frère ngai maintenant sola non lo bano vérité na minute oyo na le présent na ngonga oyo tangela nga frère nini oyo ngaleki nga to utane wenge musique maison mère tangelo tinga na kino ba bref yo le ki bango tu yo no beta clanti côté tangela nga mutu nini oyo on comprend tangela nga mutu nini oyo azobinisa batu na mboka tolo ba Atlantique uki ko beta na yo concert mobo mobeti ba nzembo nini on comprend répertoire no eza nini batu babaya ko yoka nini na ina ba lotangela monsieur comme elingi ba lotangela bato oyo lo bana na bana nyoso wera boti yo le ki bango turbino za sina mambo na minute oyo makam na olo bazolanda ba ebike no se robino mundibu na olo bateke lobby na lekai bango lobby na bisikoyo na minute au chiffre 9 disque na chiffre 9 bande bimi ngamoko nazobima nazomona na futa batute po ba petsanga ba trophée na futa batute po ba tchanga na ba premier na ba hit brigaz na obete ezali par rapport ya ba collègue oyo nyonso na kutaka na orchestre winge musica maison mère bino l'équipe Fabrigaz zolo ba bongo par rapport à nini migenyema na lo ba bongo par bref na zolo ba bongo par rapport à nini yo lelo soko sali hit na yo par rapport à vente par rapport à bateau bazo teka par rapport à bateau bazo yokama na sélection na na Congo o chanani mige ngate ngamutu te notinda ba changa na ba premier na ba hit tout ba chaîne kin aw ba hit tout c'est Robin Mundibu qui est le premier ba hit tout ngante mutu notinda bino bolo ba keno disque Robin Mundibu ka zobeti so bandula danzete bandula ba $100 ozobeta te ozobeta ba sala danzete kaka danger na biso ezali to utabeta na mayalos danger na biso ezali cercle mayalos kuna eza kati ya mboka kuna eza kati penza eza penza kati tobeti na mayalos bato baye basombi billet plein tobeti na tobeta les 30 on se comprendre allez-y comprendre tobeta les 30 les 19 oyebi mamni toyoka isalema na Congo les 19 mais biso tobeta les 30 na epoko bato bazobeta te biso tozobeta tobeta les 30 na lingwala après tobeta na kitambo on se comprendre tour biso to sala d'abord tour des communes comprendre to beta d'abord tour des communes ngai bandimi ngaka na peuple ville te bandimi ngai na petit peuple peuple ville non ndimi te ngana ina bato bano beta masolo kaka te na biteke nanu ka peuple ville te bandimi ngai na petit peuple et na peuple ville peuple on a tout faut na tambola nanu après to kisisa kuna to sisa na biso kuna to na concert na biso toza to ngato beta on a ville te to ngato beta on a Kasavubois eza ville te eza centre ville mais eza ville te longoli nduli po moni ki bandula ezebeli longoli nduli te na longoli concert to suspendre concert on a spécialement concert on a to anelaki concert on a spécialement pona tozana makambo matanga mige eza bongo on a besoin non beti pendula libaya te ke frère no mo Fabrigaz obeta yupo yo chile libaya to Richard obeta jour yupo chile libaya musique ke na bon Robino oyo obeta na salle boye yupo kangi salo ya face na ngoto na venue elandi zo ke na musique concurrence te ai na osala ko ba ndeni ki oleki ai na osala concurrence na mutu te na Congo papier plus nga na kakila na mission mo Congo te nga sa concurrence te oya monika beta ko beta so sali ke jour yo ko beta ngape producteur amona na beta nga na beti mais na ba no calculer ke ya cha beta ngape na chakaka na beta ka jour wana tete nga na osanga na ba concurrence na te na ba polémique wana te comprendre nga na ipso makambo zo salima dans les présents makambo za sikoyo comprendre que Robino Mundibu to bimisi ba disque biso tout nga na bimisi chiffre 9 nanga na minute na ba hit tout Robino Mundibu moto a premier ngate mutu natindi batu bachanga premier ngate mutu natindi batu ba voter ngate mutu natindi makambo wana tout comprendre déjà par rapport ya musala kitoko
oyo tosalaki na kati ya Maxi Singelo chiffre 9 yango mutu comme si biso na niveau o nazali donc ba comprendre pourquoi na lobby que na minute oyo na ngonga oyo na le présent tellement nga nazomona que naza premier ba changa premier donc na minute yango mona lobby que ba frère na nga tu wana oyo to utana bango to beta poko wana ta na na maison mère donc na minute oti na lobby que na leki bango tu na minute eza par rapport ya makambo o na omona par rapport à makambo na sali baleka kinga lobby okuna balekanga balobi okuna mais lelo quand même nga pe de chance na nga tant qui main la salle musa na nga kitoko ya koleka bon pourquoi pas na lobake no nga pe na l'équipe pour bazo lobake no Robinho aleki donc voilà siko na ça débat fort ya keno place on a commis muto aleka ngati na kimasu mbangu lisusu makasi po na ebike bango mbakimisa nga mbangu basaka pe ba disque na bango kitoko ba yembanga kitoko na stepela nango menasanga pesanga kanda ko bosser na bossa penda dire na comme ti place on a ça donc voilà ba kimsanga mbango ngape na kimi mbangu pa na ye na leki donc na ebike bango pe balali nganzala ba travailler musique ya Congo la bongo ba travailler lobby ba travailler par rapport ya makambo côté nga na memi musique tant bango ba koya ba ko beta tamsu ba kolekanga opaza makasi te aozaka na semana nga ponga pe na croiser maboko te na travailler car toujours donc Robinho Mundibu par rapport ya concert dozo par rapport ya concert à $100 to beta na biso mais lelo te ngai na osepelisa nanu fanatique na nga oyo nazaki na loko te bazaki na nga nazaki loko te bazaka na ngai ya Robinho ya vocal moko Robinho ya bandenge moko bo donc voilà lelo kana komi bona mano faire souffrir fanatique wana na pesa bango ngambo concert à $100 siko te ekoya nango na okima mbango na mutu te ekoya fanatique wana nga na ebi fanatique na nga mutu na mutu ebi fana ba fanatique na ye nga na ebi fana ba fanatique na nga bien ba fanatique na nga wana oya nga ba original parce que ndena bo to comme na nga musiko ya kotonga ba fan na biso penza parce que lelo soki concert mo boye to monike ba garçon lokola ba bino ba migeniema ba via mikolo ba tondi na loba te ba fanatique wana ba fanatique nanga po yo afana nanga te yo afana maison mère afana BCBG afana ba groupe mususu parce que bando yo ka musique banda kala on comprend parce que biso lelo tozo tonga tozo sala nde ba fanatique na biso comprendre donc voilà yango moninga le wana biki ba fanatique nanga bazano bana wana miki bana classe wana miki non bazui ba l'arte na bouna susa ba mutu na boina tinda tsala mamu bouna tinda bomba ki ba mbongo ba parents pour ba ya concert nanga donc nga na beta musique pour na ba fanatique nanga ba original fanatique nanga so tena ba vidéo na mona bana miki ba matana ba podium ba robina ba parents na bango ba ina bango donc voilà et ça par rapport bana miki wana ba tinda bango ba linganga ba parents bango ba poussa ba parents na bango linga musique nanga donc na ko forcer bango makambute fona sela bango na niveau oyo ekoki pona bango to sepele longo nga fona sepela na bana wana miki ba kina ba bêtise fona nga imba bêtise te non na imba pe bêtise te bêtise ndeni merci na ba tout boste na biso to continuer mission avec Robinho Mundibu Weston Chivundu Roi Bilamba Junior Ikomo Adolphe Timba agence Odezo tout nangai ya kati pe do millionnaire mutambongo la na mwasi moko leo kitu panda shala chaka du kudinga to pesi mbote ba tout bo tradition na Angola siko programme na Angola to ka pe pour qu'il faut Angola ba jour to ya to 600 tour de commune to ana juste ka na le ba 4 ou 5 communes to beti to 600 ba tour de commune so ke sili to ya to na programme à Braza to na programme ya Angola programme pe ya continuité disque na Europe na pe na programme on fona kende vous sala pe moi playback musukuna donc voilà moi programme les amours belebe mais tout s'il sananu compte rendu pour concert autobé ta tour de commune qui ne peut ça ba kino compte rendu ya boulot ma ramener les évoluer donc voilà une relation fallait dans des on a grand frère za lokwa yana leki na relation ya kitoko depuis nazara leki ba musicien belé ndene pe to naza pe leki na ye pas ya nanga et puis voilà ouais gêné nangote ba gêné nga par rapport à ni ba yonde zo diembela fallait popo mo makambuza ya solo dia pomte muno weza na cadenate makanisa mtu pesa na cadenate mutu akokanisa nyonso akokanisa mutu akoloba nyonso amoni akoloba eza nango bongo bon voilà bakokanisa malamu mabe bakokanisa pe mabe donc yango moni lobi noir et blanc ezoya
Donc voilà. Et ngai nde naza boye Robino mundi buyo ebi côté na uti. Fali pour papa oyebi nani o azali na mboka au Congo. Donc voilà, relation na biso so tali bien ko mona ke za bena relation mo ya keno yana leki. Musala kitoko na osala beti na matoyi, beti na esprit na Congo. Na Congo jeune mo bimi, jeune mo en tout cas a poli, a respect, ensemble ça n'est bien. Donc voilà, et ndenge nga bina musique na ye, ndenge na linga musique na ye, yepe faut linga ka musique, ndenge pa linga musique ya ba artiste mususu, ndenge pa moni pe que no musique na ngeza bien lingango, azolo bilango, et puis voilà. Et ça la choix na baxelo combien en carrière? Na carrière et na habité le goni ne baxeli ngai. On sentir en auto comment? Obi? On sentir en auto? Relation ngana ye ya munene trop amunene tant fanda na ba collègue ne ba artiste muswa libanda ba étranger bazoka musique nanga azo expliquer bango tant so ba yeba kingate à travers ye na yebani on comprend. Et donc voilà, et o ngai na ko kikolo bake o na ko kikolo bake na yebi et na yebi et par rapport ya relation ngana ye o e bakselinga o na ko lo ba yangwana. Donc voilà ko mona ke moi ça ba vidéo fait na ba collègue ni wana ba compte na yo to mona biso to mona na compte no bezo bénéficier nini e baksela ko nini tant ya sala ka bon. Déjà relation na musique ki toko o ngana salaki ya lingango asombi CD nanga lokola mututu akota na discothèque asombi CD asomba CD nanga chifona fa bandi ko yoka banzembo abandi ko saba publication ba vidéo internet saliki bolukela nga artiste wana boyebisa ye ki yana eza na besoin na ye grand frère na ya musique ya Congo azana besoin na ye balukanga na kenda na mona ye respect aux bimso yu matin obi respect aux bimso yu matin azaka na nga boye pour mona nga boye à travers grand frère nyonso ne bisa za boye te mona nga boye à travers na génération na bi okomona nga boye na kozalaka boye pe na zalaka boye à travers ba grand tout comprendre mukolo aza mukolo faut pese respect abengue pa na ye oye pa na ye na kenda kuna na kangami na ye na bandi ko ba conseil comprendre obino faut ça l'effort musique ça la bien mais ko lingeza limiter boité faut éviter ba polémique comprendre faut raisonner plus mingi boye moni na profiter ba makamwa ba bongo. Donc voilà, donc ba limbisanga par rapport na loba na débit qui na éviter relation ne memi siko tant on a ko raisonner na moni ba avantage nini pour na ebarater tito zalaka par rapport question de tuninga na ebarater relation ngopé yanga na ye avantage nango za nini tant on a comme nda on a répondre na ba question na yo comprendre ce que yo et ba avantage nango za nini. Donc na zo ba conseil ya bien penser pa na ye ba conseil moko il est qui na du jour mon fait vieux que conseil au pessinga zone dire au kabelinga immeuble akaten na oseka vous comprenez akaten pizza na orier et voilà et ça chance pour nanga il faut naïba toujours que saisir opportunité wana c'est pas donner n'importe qui artiste boni ba jeune bazalo kolanga ou ba chance te ya kozana ye pembeni po ba profiter kana ba conseil. Donc ezala bongo na musique ya Congo to monango ba 20 ne bazala pe utango ba kaboni wengi kaboni ba komana ba vena biso ko filo midi ba mama chala ba présent jibe mpia na bazala na ba papa wemba comprendre to monango to et ngai pesa normal et anormal que naza na parrain mon boy lokola président na biso fali poupa naza na grand frère cheni bon entre vous toi on a projet ça que no amoni ki musana ngezo kende bien mayele na ko pesa petit conseil moi 2-3 conseils ngai ko fana na fana na 20 na zo mingi comprendre apa ko yemba na ba mouvement mais ko fanda quand de to fanda boy toujours solo là on pesa ba conseil petit faut ka mingi king kester faut ka mingi bo faut éviter ko yemba mingi likolo faut yemba mingi na si ka koloba pamba na kenda na capter na kenda ya on a osalela on comprend. Donc voilà so na bino on ni projet pour préparer le monter ko se pesa mokili donc relation normal quand nous a rappelé quand a venonto et quand nous appelle ba frère non c'est normal
nakoloba en quelque sorte eza bongo. Avantage eza tamukete donc. Avantage ebele au moins te conseil mo. Avantage kanda sala makamona ba vidéo ne. Ndenge nalobi ndenge 20 na pesanga conseil ya koyoka pepe kale koyoka ke stere menea. Eza building mobimba kabelanga. On comprend? Dans le monde musical, il y a des musiciens, il y a des grands, la musique, il fallait relâcher un balèze dans un projet, normalement. Tout ça, la featuring, le voisin. A produit le projet, non, jusqu'à là, tu es battu. Non, oyo, sala, on a l'équipe va featuring, wana. Auto, on a nos bases. Couper sa moto, appeler ce conseil, à construire déjà base moroboé. Et pas na walingo, on a base moroboé. Après, ba featuring ba makambo na tout et rien à sima parce que featuring les a force plus force comprendre tant sou yé moi ça ba calcul moko botam sou Robino le roi na relation na artiste et moi nene bona mboka bon ça va na préparer nanu pour na créer featuring et Robino na artiste wana kingani comprendre voilà. Donc pour Nangaï, dans un premier temps, on a gagné un conseil, on a aussi pensé l'équipe à millions et l'équipe pensé belé. Donc voilà, et l'équipe a pensé mingi pour Nangaï ça l'a plaisir moko, yango moni na tanga kombo na e et bien ça on dit que na sopana et bien on dit ma welisa pour parce que banda carrière nanga na comme ça peut 20 tonnes formateur. Na comme ça peut 20 tonnes même que le monde était 20 tonnes na kumisanga non oui Ranson non rien à voir oui raison obligé qu'à faire commission oh benaza mwana eti on commission bana na TV tant mwana ça yo talai wa commission na TV bien ako komisa ba tumisu te ako yo komisa ba tumisu te menga nazaka na posa 20 na kumisanga oyemba déjà na ye bovanda na ye bosoa na ye solo loza boye po osala vocal pa na ye nalinga ndenge na osa musa na nga boye papa na nga Weranson o a formanga na ibe ka osalango na ibe ka pindimelanga na ibe mutemane a osalango message pour Weranson message na kopesa na mon formateur mon ancien patron Weranson ezaka que non a continuer toujours kozala motema malamu motema ko fungola ba jeune ndinga fungola ba jeune tout ba bima lelo biso to sala makambo zo monana donc motema wana penza je crois botama nango ya naturel a continuer kozala na esprit wana trop naturel bongo et eza bénédiction et ba bénédiction nzambe continue toujours kozala likolo na ye donc message oyo ngai na kopesa Weranson les grands formateurs yango wana ko zwa ba jeune baza pembeni pour la lumière ba jeune ba profiter na lumière wana donc ayebi ko kabola G donc papa na biso Weranson mon formateur et donc message on na kopesa yango wana continue toujours kozala motema lamu motema ko fungola motema ko kabola parce que c'est pas facile yango zo mona ke non motema no wana yango lelo zo mona ke bana na yo ba osala honneur tout ça on est bien que toujours soit na entre biso toujours discuter entre soit na nana pamba toujours discuter kili soit na raté et donc voilà yo so lobby au lobby au wana au lobby mais entre biso na kuzu mamto kutana mamto lobana ka wondi mateke no to zaki bana papa moko to beta pe podium moko ba réalité misère robino ndi buto moko mona suka na loba donc par rapport ya no lobby na pesa message na président na Weranson et message on azali na ngo ya ngwana et ezaye na chance za pembeni na ye na joie penda million na chance ya za pembeni ya président Fali Ipupa eza pena chance pe pona ngai na joie et pa wera le na chance sur joie pembeni ya président Fali Ipupa auto beta na orchestre mon côté auto zana ligne mon côté na mambo musique d'autre part na relation na biso ngamutu na gagner mingi yango fo na kumisango toujours fona laksa toujours na batu kino na lingango na laksa pe na yemoke na lingi relation oyo parce que salanga bien na profiter nango na zo ba intelligence na zo penza makambo ebele donc voilà ma part ça Robino Mundibu nazara pe en bon terme na ba musicien presque tout ya Congo bien voilà. C'est bon fidèle internet Tomina Suka Karina Wena Eric Wena Ida Wena yetu tupesi mote c'est-à-dire Ida Wena yetu quoi tupesi mote ba sir tout mote Irene Masianduku
bakale tu banoko tu botala biso topesi bino mbote miel diamant caprice topesi mbote topesi magi dembo na kati ya Lyon France topesi mbote topesi bato tu bolinga biso succès kasongo Fabrice Mola trop d'écart aujourd'hui mon peu ya mère biso Rachel Mosorongo Pichu Mies Scantin de Ngbanzu topesi mbote Scantin de Chine na Ngbanzu karaté quoi. Dernier message pour dédicace. Ouais bah tutu au balinga Robino Mundibu maxi single na bino chiffre 9 ezawana bo consommant ka toujours des beaux consommant et na kopesa ba dédicace ba merci na ngai na ba o ba soutenir nga toujours Oscar Lebo Fantasme donc l'homme à la chanson Mapendo et ba félicitations na couple na bino Yona mère donc voilà ba félicitations et boto sala mariage kala mingi te to la ba vidéo penda excellent Oscar Lebo Fantasme et bah merci na ngai na Yaladin Sona donc merci Penza Nayo Tracy B la perle rare tout bazara nangai Junior Mukuna maître Toro Patrick Bitemo de Conventry Kunzi Bilele de Londres Guilain Adoya Bisengwa l'homme à la chanson remix ya Kamikaze na pesi salam Félix Tigre Noir on est toujours ensemble et puis voilà quoi bateau nyos tout bazara nanga Robino Mundibu na pesi bino bambote na ba ona tangite on est toujours ensemble pour Paul Landou Mokonza Kabelo femme d'affaires et Rento na maman na Marco 6 et puis voilà quoi. Merci mami Kaleuka na pesi mbote tout le monde merci Rafingi merci Cordo Gino pour